Gladys a betami likolo ya nani. Betamata likolo ya papa chéri. Betamata likolo ya Wera, ya Kofi, ya Fali, ya batebele, ya ba musicien. Naebi Tony sont très bien. Yepende Aza naebi nga très bien. Naebara Tony parce que il me draguait, mais moi je voulais pas. Non, draguer nga menga na linga na ngate. Oui, mais ça fait très longtemps. Quand ma rama internet ou ba Facebook. Tony sont dérangeant quand na ba Facebook yo to bandi tout le monde na Tony sont je crois une ou deux fois. Et puis c'est yé habitude na ya rememara ba copine na ndaku na yo jour mususu ka ndongo me ma copine wana copine na baluki ata nguma ameli na yo ko beta muninga no mwasi bongo likolo ya un gigolo. Tony sont azaka na Gladys là je te dis Tony sont azaka na Gladys. Monsieur Godard, tu te connais là où tu es. Na tangika Godard mais yo moko yebi Godard qui Azana Bruxelles. En tout cas merci beaucoup na oyo salaki na ndenge osalaka ba image wana otambusi yango na ba WhatsApp et tout. Mais en tout cas lelo nazaka o naza Angela. Je crois bien que tant au publia qui photo wana j'étais pas comme ça. Et nyonso o ezakati na ngeza ki boete misusu ezaki no mikie mais lelo ezuba volume. Donc eza photo o yo publia ki pona esengo na yo. Mais na pesi yo kaka merci na o salaki. Nzambe o nga na sambelaka alimbisa pe yo pembe. Bango balinga boto ngwendinga na bobakasi loka anele yango tolobi mikolo. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ikara molai. France.com. Site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. CongoFrance.com. Merci beaucoup na bande konyo so balanda kabiso na 3W Congo France bato ba mesana ko pesa biso confiance na sarabino site moko etikala ya kolandeza Congo France bo s'abonner bo po yebi a ande bozwaka ba information ya solo awa bozwaka o nyonso esengaka totela vino politique musique tout o esengaka vraiment bozwa na kata chaîne na biso et pas boss na biso Josué Didi Dipumba na PC Mbote Kotazali wana vraiment mutamaye le vraiment bomo na wana ya cerveau o mutu o tourna ka boss na nganso Didi Dipumba na ko boss stateur partenaire na biso pe na biso Miss Impress alors gaz na gaz cordon na biso Bookson Mukasa na PC Mbote na ko boss santé ba o yanga pe basala kanga vraiment Paola Schengel motema Florida ou vraiment na Londres ba wana kilo ya Londres na PC papa Mbote Florida ou vraiment motema ya Paola Schengel na ko boss santé malolo le risque Congolais ya maman za Coca-Cola maman zo kontin ko pesa ba ne ba conseil maman mona ko kipe boete ezalaka bongo mame milinze ma motema tous pepele ya mbeto lo vraiment na peso mbote na ko bossa na pete ba vient nga mana states balobi so tali na states au mona vraiment moni famille batante mobimba vraiment ya jo batante Bodrick batante Charlène batante vraiment wana famille batante na kasa states ya jo batante Bodrick batante Charlène batante vraiment na kasa state na ko bossa na te Arlette Bonanzo ba Bonanzo lelo vraiment toujours sous la vraiment par rapport ya ba artiste musicien par rapport ya ba journaliste bana mibali bana basi par rapport to makambo ezo komaka trop makambo ya komonaka msusu ba publier mwana mwasi ba publier mwana mobali pourquoi ezo koma na mikosa la sondage moi mutia ba bayebisi ngai po ba mibali belé msusu ba komolinga baza ba gigolo faut aller sakaye faut beaucoup la po na histoire ekomi oyo ba msusu abeti ngo belé ya Gladys par rapport ba msusu ba lobi ke o mobile wana daki gigolo yango moni ke bakangela ke na chambre ndenge lisulezo betama akaki na kata chambre to bazo beta Gladys pour so daki gigolo te alingaka kwesa ba doa mwasi pa alingaka banga kosala art wana na kata ndako mobile ni azali po mobile o asala kalukaka mbongo na o ya boko la foyer na boko la famille mobimba jamais akosala art mwasi na kosala art moko misu na ye akobanga soko ozana autorité likolo ya mwasi na yo au monde a payé moi ça aux alarobanga en total ah et le robemona ça les athées le robemona ça les athées est-ce que moi sont avant dans la poto des moi sont avant dans la poto dans les balles mususu te mobile avant dans la kin to sola na Angela ou azalima ah moi si moi to wa na poupée ye to sola ni ma bebele be mambo na ba monsieur belé bo mona to betaka nae boyi mama ba uchana ma bebele to sola nae o meza on a zwakae to beta ni banalize bien bonjour baba bonjour très bien. Merci beaucoup. Merci vraiment. Na yo muto
to invité ngai lelo poto solo la masolo o Italie ba masolo nyonso ba publiera batu ba Gladys y compris ba journaliste ba ya basi pe amibali. Tango mona masolo que par rapport moni journaliste mo ya kin azobeta lisola mi azo se vanter nga zaka na mwasi na poto nga na sala ka bonga sala lo tem sunda kumba futa ngo que pour moi sans apporter ça la ronde. Mobali oyo azo s'inventer d'ailleurs liboso na naza mobali ya valeur te parce que mobali oyo azo s'inventer que moi sinda futela ranga ndako moi sinda salela ranga nyonso bien a sombela ranga ba mituka ou bien sala boye. C'est pas un homme. Un vrai homme c'est lui qui se bat. Eza mobali a salaka, mobali a travailler luka mbongo na mutoki na ye ya pasi et puis aroye ba ko valoriser encore. Et non que moi si a luka a salela mobali donc là c'est un gigolo. Là c'est un gigolo tout à fait parce que mobali a luka ka jamais ako kiko kumisaka moi si ka salela réunion son nom. Je pense pas que c'est vraiment un vrai homme non. Lelo to mona ngo bino basi bolingi kaka omso oza na mbongo na yo lingi obala to lingi kaka folinga ka miso musicien olinga tonton mo boye po bokola bengo ba buchu ba nini moi ça koza lolingi ni façon nini moi ça ko kumbela soki akomiza un responsable moi ça komi a cadrer dans la mbongo. Un responsable déjà lelo ba maman na biso ba kenda ko bundela biso na ba ensemble ba lobara que non une femme doit se battre. Déjà, la parité. Moi, si il faut aluka na vina, il faut bunda, il faut sala musala. Totanga rapamba te, lelo totangi to simbi ba micro, to lobby ba to yoki na miso bato. Et puis moi si azal lelo, moi si moko ya valeur avani na bureau, apesi ba ordre, lelo to mona ba mama généraux, ba mama général, bazé belé ba maman lelo ba pesa ba ordre. Lokola ndeti ba généraux mususu ya mibali. Moi si lelo tang ba pesa moi si valeur wana eza pamba te la kiske moi si azape na valeur. Moi si faut abunda exacte que non moi si ok kolinga kaka donc excusez-moi babuchu ou bien mobali moko boche na ndako ndeti gigolo lelo o asali makambo aza gigolo ocha mobali moko na ndako polesa ye soko sala soki ndenge nini mobali wana lukaka te et non kaka yo muto luka c'est pas une valeur et pas moi si c'est pas un valeur et pas moi si que moi si a lukaka te ou bien moi si au colis déjà mais ka ko luka mibali moko mike non. C'est comme là que yo pour CP na tonton mon biozo beaucoup. Non, jamais. Et puis il recomara jamais. Nanu te pe recomara jamais. Ngana moi site. Ndeni ngana kolinga mobali ngana banda bokola mobali. Ali oyebeza nango ezala kana ngo. Ebele kutu. Eza ebele ti na ba monde o ya ba journaliste ezali au monde maman moko boy asimba micro alobara na télé mais azana moi garçon moko boy azala na ndako na ye po bokola mais pas na ngeko sala mate. Ngana moi si nazo luka et puis na banda ko luka mbongo na nga ya pasi ya mutoki na nga na ya kana lesaka yo. Et puis emsu na balite na mobali na nga moko asunganga ngana sala ka sala rasunganga et daranga na futela randa kunanga na tchaka carburant na voiture na après na que un jeune garçon pona bokola ça n'a pas de sens en tout cas ba sala ra bongo na yoka moi mawa morobo ndeti ba homme ba femme mariée azana moi buchu na ye ache à part abanda robokola ça n'a pas de sens papa ça n'a pas de sens non garçon moi so vanda na yo moni mbe ba bokola depuis au tambola. Déjà nazana cousin ngai abimarana un cadre na mboka oyo une dame là abo azula ndaku azakute étudiant cousin nanga azula ndaku a futela kaye ba classe na ye minerval et tout azula epe moi ketch moko atambola nango nazana ngo nga mona vivara ke no cousin nanga donc ba boko la ki pa maman morobo c'est no pesa retongo mona cousin na ça. En tout cas na loba trop famille pe loba mais ayo karaté moko yebi pourquoi maman na zabon total ngata na ba film suka ezalaka ke maman na ozoye étoile maman wana kanga bona ba kisi to ezalaka emsusu garçon zolanda pona mbongo atala selon ninga zo vivre emso vivre ne bien kuna zolia bien mituka yango mse mema bongo non plupart ezala balanda pona mbongo tant mon garçon azangi ketch
ou bien aza musuka na deketch aza na body te aza na chemise te matangaka amoni pe que famille na ye eza na mwa niveau ya se abino asani amitiki na ye abima ne na maman na parce que maman na aza na posa pardon à se rajeunir encore na ba super maman na wana ya jeune garçon wana et puis ça que moi ba bien ba sentiment et puis ba garçon na ba betaka ba maman na na kati ndako boye musu maman wana salaki mwambe babo akobeta sérieusement et puis ya musu maman na azonga ndako banga ndenge ni maman na lingi bongo azala moi jeune pourtant obete après bakela mbetu oyebi ntango osali babiloko maman na yoka bien osali suni osali lo te donc ozalaka wana mpona garçon wana okoloba siko nini bamusicien oyo mpe ezalaka ke anza ne musicien asa mosane bien mosu ayembaka bien mais ye asengelaka kaka fa mosu achanzaka basi oyo baza bambongo akoloba mpe te nabali mwasi nanga moko naza ne ke tovandi na ye mais bamusicien bamisu balingaka kaka fo mwasi moko boye ayelaka ye fo mwasi moko ayelaka ye moto akosa mosane normal te abike nazwi mwasi nanga mpe moko. En tout cas, pas de musicien, je sais pas ni nakolo ba pona bango vraiment parce que ba musicien lelo tozomona il y a des musiciens oyo azana mwasi na ndaku mais libanda zana basité. À cause de ça, ba dérange parce que son téléphone est là, bazotinde ba WhatsApp, na ba message na ba WhatsApp, misuku batinda même sous ba photo nu na ba téléphone ya ba musicien. Ça tinde les musiciens. Oui, moi si yemo kono, obo ebele o misuba ya wana ba otala ba ke ba concert wana. C'est pourquoi avant dina liboso ezara pona ni. Ezara pona à séduire musicien, msupa matia boaki abambie mon surtout encore bango ba komi ko ya ko beta biso mingeza ka ba fi wana Bruxelles. Ayeki na ebi que no concert JB ou bien Kofi Beta aye concert aye na séjour en fait azui ba séjour na yeka kana moment au concert ezali po azala na concert aye aseti amitiki banzoto asalibo et après a olinga akutana par exemple ndete pas jiba olinga akutana Roger Ngandu a passé et pas JB bake ba solo emsu li solo kutu yatina te emsu non je voulais juste te voir et tout atikele moi 1000 acha moi crédit boya obenga en crédit car pour na azo esprit ya musicien. Est-ce que mon obaloba na katso te mon obalobaka musicien faut moi ça salelaka eza moment bien. Eza moment bien parce que musicien déjà ça musala a oluka. Na ba te bango pe ni nango sala bango balala balingara excusez-moi balingara ba kushaka ba fiebele. Pour musicien sur ke na concert. Au moment que musicien zaka na mwasi moko te na concert wana ba yata 7-5. Ba vandi wana me ba oye ba na pete me ye moko yebike a oboka par exemple poupée Barbie yaye a oboka Christelle boye yaye a oboka donc ba kombo nyonso ye moko yebi ndeni na classe. Linga musicien mo oyo kaka okoloba super vérité toza biso na Congo France obi musicien o ngape na kaka ye ngana meka pe to linga na mena mon pardon na koka na te poda basi. Non tanga kombo te mais et arriva déjà une fois. Non koboko les a trop mais oui na somba ba carburant ayo talanga boye mso na carburant mais ko saka carburant zate comme moi j'étais folle de lui na sombi carburant. Oh non, j'ai besoin ce qui y a nini na opesa na sala bo na opesa mais après na yo mona que no bato ba komo yebisa mais yo zazo ba bwendeni yi ala la na mututel abimara na fitel donc yo a osale loka pour rien donc all zo ka bambongo pour rien et puis balinga pe maramanzo to aoye pa na opamba okepamba te aoya bo sali ce qui nini bo sala après akei aoya pe wana otikelote ba musicien en tout cas excusez-moi ba frère nanga ba musicien boya kaka kapona bozo moi quelque chose parce que jamais musicien ya alinga fi kapona bolingwa solo jamais loba o achana ndaku me libanda c'est la buzz si il te baise pas si vient pas pour la baise aye pona bo apesa mbongo o pese mbongo donc pour l'intérêt quoi mais baiser zangate donc vous allez baiser vous allez faire l'amour à mort. Rarement, combien paye le taxi, paye $50, paye $10. Monsieur pesa au monde grand musicien, mais aucun hôtel est paye $10 pour ta taxi. Est-ce que c'est important? Non mais c'est nazana muto na kraka mais c'est pas important dans le bon na télé c'est. Ah bon?
Ah, t'es sûr que c'est un lobby? Écoute, toi, Congo France, so lobby boy. Au moins Congo France, il y a boss dans ce jeu dit Pumba, so lobby boy. Et donc, voilà quoi TV5, il monte dans ces eaux là, dans aussi quoi, au Robimi Sango peu. Non, mais je pense pas. Non, au Bimisan après émission. Avant la fin de l'émission. T'es beau, non, non, Bimisan, mais Sima, si côté. Sima, merci, tu dois continuer na Barbie, Poupée, Angela, Vema, Bakte Bele, Bazola Ndabiso na moment où Vema, famille Batantou, Fidia Joe Batantou, Rodrigue Batantou, Charlet Batantou, Nankobo Santé, Arlette Bonanzo, Babonanzo, Vema. Année à Sikamigo Tozolo Baraka, fin cop, Nikobo Mesane, Loko, dans l'Obigaras, Nazu Nanga Pembe, Nazu Nanga Noir, Nazu Nyon sur fin cop. Nikolo a créé fin cop. Bon, comprend fait cop sur les alliés niveau. En général, toujours continuer. Les lots, bureau, musicien, comme le cas musicien, faut bâtir les larabaons. Au moins, le bureau, moi, comme que il y a un mois avant dîner à rêver, car on a comme un bureau fali, on a comme un bureau faire rigolo, on a comme un bureau papa chéri, ni kaka catch ne soit. A pousse na rara pembe ni wana, pour abisso a pousse ni pembe ni wana. Moi, ce moment de Luka kutana papa chéri, yem tando memaye, po ayabi ne na aboye, na Luka musala. En memaye kututé. Ako bimande na fiwana ko tambusa fiwana avant kuta mona na papa chéri ou avant mona na fali ou bien mona na fait rigola a tambusa ye nanu abimina ye sexuellement a salo nyo sa fa sa mso ko bimane lelo a bise que non yaka lobi to ke pas fait rigola lobi ngo fia yo no président allo azana no occupé tout to vanda non to mela moi ji abimi suna fiona ye après oh mais ma pété donc ba bureau ba comment on dit bango de ba musicien nzoka eloko te peka bango na mutu ba bomela ba musicien ba cop fimo akoya boya ka trop bandi ko soigner na fi wana po banda oyebise ma ba vérité ya musicien oh non oyebi que président ba fi musu ba yakawa oyebi bo ba makambe belé ici à Koluka Moussala na bureau na Koluka Moussala n'était Moussala to ba président ba bima c'est bon to ko tsa droit mo bo ko tsa wa bureau pe foko tsa mbongo pe na kati orchestre to Koluka Moussala no mo sala ka merci que c'est un Moussala oye qui est dans la te botela ka biso beaucoup malora ba musicien ko linga basa ba po na tuni question po eloko e komi ba bi ke Tony Songo azaki bureau to azaki ko ngama na musicien mo bo yango basi balanda ka yo na tuni le avant on a comme on a point Tony Songo lo bana ba bi nga kupona nga ba musicien ba frère nanga bo bengana no ba bureau wana pemena be pona mona nanga utilité na bango te na ebite po ba simbela bino ba téléphone ou bien po ba nikela bino ba ketch ou bien bilamba ou bien ce copine no ye ake kotika yo moyo bimezete msu moi ou bien carburant zete bureau ake lukele taxi libanda en tout cas pona nga na lingana ku ba bureau na te ba bengana bango tout musicien ko zala ye moko ake otala copine ye moko bien ake coproduire peut-être ake émission ye moko ezate ka bureau za la permet bureau wana importance na bango na mona racoute importance na bango te za ba kilo bureau mo yo luka ministère mo abi ngai na banda non lo bane no kuma be no finga excusez-moi no fingi makasi ponga no na za donc na lingano ba bureau ngote et puis bureau ngono no ya permet ba bogar bazar papa ki bogar et lobie lo te muna ki bogar et lobie lo mo ko tsango lo raspe mo ministère so mafuta ne msu ya 100,000 aso mafuta na kuna moi o ndo mazaka tsanda 100,000 ngona no zongo no wapi non na passe moi so pesa yango asombeli mafuta so mafuta moya 90,000 moye betre na tsanda ko ma jaune atango bimelo boy yenda ko minani elo tenga ko mibale pembe na kuna linga bango te parce que mutu pasi donc a pembe wana eza na basi ba olinga ye sans que ye ayeba non mutu pasi na ngamba la pembe donc ba bureau bolo ba musicien ba longola ba bureau en tout cas pembe na bango na beti li sola ba bureau par rapport eloko ekomele moi na biso Gladys o moi si o vraiment o arso fio asalaki ya poto balobi alaki garçon azaki soki bureau ya musicien akangama pareil na ba musicien yango basi ya musu balanda kae tango monaki video o ebimi batale mutakala mwana moi c'est ça qui on dit. En tout cas eloko ana vie na ngaku Jojo Ngonda Imene grand patron abenga ngai ya komenga kuna WhatsApp Angela non mona ba vidéo boy Barbie zandeni na expliquer et puis Sarah Ramazani en passant na pesi ombote na kati à Paris papa et là on a le sanga passi Fiwana Gladys c'est une copine tozara souvent na ye to partageara moi baji ensemble Gladys a betami likolo ya nani beta mata likolo ya papa chéri beta mata likolo ya wera ya kofi ya fali ya bato belé ya ba musicien ou Tony Songo na ebi Tony sont très bien ye pende azana ebinga très bien
Tapé au lingana tête au bimate moi sina yoka lando pa betangela. Moi sina ko betanga ndeni. Souvent ngo boye bien très bien tala. Aye pas yebi ye pas c'est la tout. Ya kanisi ke Gladys aye moko ba ebele. Ebele. Ba tenga te baza ebele parce que ngana lingana je wana na salle je wana ya Tony Santé. Aye bara Tony mutu moi ba. Na ye bara Tony parce que il me draguait mais moi je voulais pas. Non draguer nga menga na linga na ngate et puis lelo et puis soki comme non ma Gladys wana tonga to comme non musika na bi pas déranger yo. Oui, ana bato belo Tony a dérangé mais victime quoi il a Gladys parce que la fille Gladys a bandé ko soana et puis a yibi numéro et pas Tony son se passe qui téléphone et toi bandi ko koma et puis Tony son Gladys a ki obeta malikolo a Tony son et ça linga passe parce que Tony Gladys c'est que vous allez Gladys a copine yo Tony son tant a dérangé beaucoup tana ouais. Quand ma internet ou Facebook Tony son a dérangé quand na Facebook yo to bandi tout le monde a Tony son je crois 1 ou 2 fois et puis c'est y habitude na ya rememara ba copine na ndaku na yo jour mususu ka ndongo me ma copine wana copine na baluki ata nguma ameli na yo oui mais ça fait très longtemps et puis donc tout le banda ko na baba se bele ba mona na bango tala la fille oyo abeti muninga yo tango zo beta muninga ozo koma yo yanda kunanga ndeni ni Angela pe yo ya mona ndaku ne ya obeti epe to nima yo toke musika toke vraiment musika et puis nga na loba Gladys abeta mi likolo a Tony son et ça linga vrai passi donc tant na moni vidéo na batindelinga na mituni non ça c'est pas Gladys c'est une fille bien aloba non te donc aloba kanaye mais elle n'est pas ba chaud ya ba fille muso bazara ko loba elle n'est pas comme ça il fallait demander calmement osa moninga vidéo poani osa ce qui réellement la fille respecter son homme soi-disant oazo luka pona azwa mukanda na sima yaya na ngai Tony son lukaka mukanda na sima na yo parce que toi ozara na Belgique ozana mukanda toi azo lukaka mukanda. Et puis, ok, ko beta moninga no mwasi bongo likolo ya un gigolo. Tony so azaka na Gladys te, là je te dis Tony so azaka na Gladys te. Na ndako yango. Tanga mema biso te. Tanga bo yo kenda na ndako yango. Ayebiso aza ndako na ye, to ndako baluela ye, to abenga bokute na terrasse après memo na ndako to apesa adresse na ndako. Wana kutu avant même makambo Gladys oekoma. Avant kutu parce que nga na mona mu commenter na mona Tony son alliance. Gladys a raison. Nga mu commenter na mona Tony son alliance na ebite soki wana bazaki non na fiançailles na fi wana to wana déjà balaki maintenant na tie alliance te. Ponga na tika ko mona Tony son alliance te. Mais nga na yoka pas si Tony son po nyoko beti sa mwana batu boy. Non, ezaka aya zwingai na 24 na ebite ka ba vie ngo ba sima ba vie na ebite soki musicien ngo nini o ya pesaka mutuko bien vie na nini parce que lelo ba garçon belé hein eza ka Tony so teza na ba garçon belé mon a vrai tonton il parle bien et le bata pasteur Marcelo to landa te ka pona français pona parfait parce qu'il parle bien non to landa ka pona bongo te pasteur Marcelo oui yo tali fin cop ngate o boya oliga ka ye apesa ngayo linga te fin cop olingi veste te ngani na lati bo taka mono wa donc olingi kaka Tony son Siko Tony son yango wana eza na ba tonto ebele il parle très bien parfumé bien vêtu au monde montre bien au monde ka oyo moi pe clé de contact na table menzoka azawana pona teka basi na ville azawana pona un patron moko boye ya restaurant moko boye ya azawana poteka même le musicien je connais même le musicien, vieux Msoubasi. Je ne peux pas citer leur nom comme ça. Mais il y a un musicien en Hollande. Pourquoi? Ndeti le roi ba Tony son wana. Ndeti le roi ba vieux Msoubasi belé. Tandingo yebi Tony son, bo garda contact, bo garda fo benga tono conseiller pour un otiki moi ça. Non, benga na conseiller ndenge nini parce que non, ça fait très longtemps. Ataba 2 ans passés, naza lisu na numéro na été et puis na évidemment makambo belé parce que makambo est comme ça appelé batu musikata lelo Gladys nda komi. Ba ridiculiser ye, ba sali o fallait ba sala, ba longoli bilamba, ba sali onyo so fallait ba sala. Mais et donc na habité ni na koloba pona Tony son na habité vraiment Tony tu pourrais pas yoza mobalit tant que mobali omi beti tolo bali fiwana si réellement au bala fiwana na alliance na mbongo na yo Tony son pourquoi pas revendiquer pourquoi pas au salé le roman pour ta femme akimi ake braza pour ni parce que moi azena sima moi si na ye wana et parce que azoluka pe mukanda pona na kenda ne pas ta pototé
car braza mboko ya kende mso eza braza ou bien na ba mboka msusu ya Afrique awa pona akota ba pays Schengen te yango na zoluka kende bongo esko abeti safia batu bongo pourquoi Tonison pourquoi sokaza mobali ya makasi amonana na mi parce que biso ba copine na Gladys biso bande kwa Gladys biso ba sœur na ya kini ya Gladys to luka Tonison amonana loba que je suis telle place et puis biso pe to yebelo to sala. Donc voilà. Nous bas la faible la moto et ça linga au talara na lobela toni on ko lobela tonité. Et puis elo comment ko na bosana. Ba maman et puis ba maman na ba tantine na biso ya Belgique ou bien ceux qui ya wapi parce que nga na yoka ki que la tantine o ya Betty Gladys aza ceux qui sportif. Na yoka ki on a ba vidéo et tout qui aza sportif maman. Un sportif toyebi que sportif a beta ka na ba manière wana te sportif azara avandi kimia pourquoi to bomba na zani nani te poza yaki na de no ko na défi moi de ndeko na ye pour ki potongo to ko fulete na kati mission za so nani ngaza nani aze loko te malolo lo rista kongo li mane milinze mamonte ma tous pepele ya mbeto na ko bosa te Arlette Bonanzo Natasha Bonanzo na kati edition vraiment Arlette Bonanzo so atali bo atali mon avema nana kota na solana yo par rapport circulation moi o etambolaka oyo mona mudaseli kambazui a plibier mutu tango mona mutazui emsu pa ninga beta ke bongo a filma ki ko ba pe emsu na PC les so ba image ana a effacer na mais comment on joue image ya mutakala mutu o te na internet o plibiango tango mona jar ya bato emsu moi mobile moko kwa sali art bongo mona mwasi obenga mwana mobile a plibier mutu mwasi a plibier mutu bazaka jar ni yo monela. Déjà, Mouto Linga publié Moninga, il n'a pas un cœur. Excusez-moi, Anna Motema, il y a bon mototé. Parce que yo, les amants la mobali. Moi, c'est une de abonnés, de l'oba image nanga. Parce que tozaki na relation moko, il y a tozaki na relation amoureuse. Et puis yo linga ngapina linga que puis na pesa ki confiance nanga. To sali ata 2 mois ou 3 mois, o senga photo ou vidéo na salelo na tindelio. Est-ce que so nga na to kaboni ndeza synonyme au publier nga o salanga pasi o monisa nudité nanga vu ya tout le monde. Ça n'a pas de sens. Non, ezaka nécessairement que tinda ba photo mais un moko ezala ramuna tu es conscient ezala ramubali peut-être azali banda mboka oza awanakin bomona na kana ba vidéo mais msusu ozo ka tenter bosala maka parce que il y a des gens aussi qui font l'amour sur par vidéo même msusu tant wana il y a vidéo bobo sala l'amour ezate parce que mega na kin pe ba pasi mais au sali vidéo mso la ki se longi une partie ka mon kiobio la ki se longi to sali vidéo est-ce que c'est synonyme yo la ça mutakala muninga Eza na sens nini. Et puis ce que ça l'engo gagné nini. Et puis le lendemain basali Gladys ba gagné nini. Rien du tout. Et là on ba kisité et puis a ozonga poto wana yo felete ou bien billet na yeso ki nini. Donc et là comment donc ça n'ajoute rien. Ezaka osala muninga pasi, c'est pas bien. Eza ba tebele ba ko ya victime makambo ya oplibier tout monde ngo pa ba vena biso ba tebele to rotanga ba kombo to cité mais ils pour zaka victime makambo et c'est les kanango okolo ba to sko ba sala ba jar po de ebi ba tebele ba ko ya victime makambo surtout mingi ba bi ba fi o ba présenter ba émission ba saboter ba ko zako tinda sko e ko ina ngo sko ezaki fille a présenté émission il a été yem comme plibier mais ba plibier yo pourquoi ya victime il a été yo muto plibier que par amour aux qui non même pas par mobile note ndele ya photo okoya ka victime ya makambo ya ba ikona manger là pour ba victime o ba ko la makambo photo lukato stopper makambo ici là il faut na loba elo moko na rappeler bato parce que moi tango esalamaki bongo ezalaki na volonté ya comment est-ce que je peux dire ezalaki na volonté à mutu wana na yebi nanga bato batindaki asala bongo et puis pourquoi il avait fait ça parce que alinga kitenga na koma ko présenter des émissions sur internet parce que présenter émission par internet face doit publier et loko wana nga mo penano e kamusara ngai pourquoi il avait fait ça tilelo nga la beta la combo na ina numéro il a tout bloqué il a tout changé dans nesoka zaki mobali ya solo bien sûr. C'est un homme qui habitait Bruxelles, mais n'a habité sur Lungwa ou bien Zalaka parce qu'il habitait Bruxelles. Je le connais très bien. Non, c'était pas mon ami. Ezaki mobali nango que lobby linga zalape makambu que libala et tout. Oui, parce que ezalaki sentiment na. Et puis tant à publier qu'il faut voir le photo. Quand j'étais
en fait, il a publié le photo. Nazaki ndenge nini. Maintenant, je suis comment? Parce que eza ba photo récente, eza ba photo eza kala. Parce que j'étais pas comme ça. Na ba publication on a. Et quand les premiers jours vous aurez mal à l'aise comme on a publié moi si dans même sous famille écoute na bande ko ba ya baleki comme on a moi mobile publié yo mais au kolo bané nini ta que ce que tu as en caméra Congo France un pas qu'on appelle ba ko la émission au talima caméra au solo na ta 1 minute au moto a publié ka et c'est les cas nango mais tant au talima caméra au tali au solo na e a rotala e go choquer na mutema un sous depuis ba publié yo première émission au sala ou et pas mona l'artiste. Merci Mouna. En tout cas, Monsieur X, oyebi yo mo place aux Ali. Non, tanga komona. Tanga komona po mamboye si lo moni tant tanga Tony son. Totangi mutu boye. Ko bombaka mutu do dévaler batu mabete ya musu peza bande ko etikali na sima na yo akosa ba mabete. Tango tangi kombo na ye batu ebi da mutu bo asala batu mabe na ko tindele photo. Ta musu tanga tinda senga pe bande ko musu ba photo. Ouais. Monsieur Godard, tu te connais là où tu es. Na tangika Godard, mais yo moko yebi Godard qui Azana Bruxelles. En tout cas, merci beaucoup na oyo salaki. Na ndenge osalaka ba image wana otambusi on na ba WhatsApp et tout. Mais en tout cas, lelo nazaka o naza Angela. Je crois bien que tant on publia qui photo wana, j'étais pas comme ça. Et nyonso o ezakati na ngeza ki boete misusu ezaki no mikie mais lelo ezu ba volume donc eza photo o yo publier ki pona esengo na yo mais na pesi yo kaka merci na o salaki nzambe o nga na sambelaka alimbisa pe yo parce que tu as des enfants, tu as des filles, ozana ba nièce, ozana ba cousine, ozana ba petite sœur. En tout cas, je n'ai rien à dire parce que eza makambo eleka ki nga na prière na ndenge na nga nzamba limbisa yo. Et puis voilà, au public kingo Monique Nazaka Angela, na koufité, naza toujours belle, naza toujours canon, il y a des hommes derrière moi, au baya kapo balinganga. Et en tout cas, tant au sala qui publication wana, pour ton information, il y avait des hommes hein, au baya qui na simananga mais comme je suis pas une fille légère, comme je suis pas une fille qui se laisse facilement pour jouer les sous nanga en tout cas, na tchaki bango mukongo. Ezaki te pour la vidéo, on a des faux mibali baya pour ata sans vidéo mibali baya kaka. En tout cas, merci pour ce que tu avais fait. Non linga o lukanga li sur internet, o lukanga na ba Facebook, o so anangai parce que na rondo na yote. Est-ce que jara mutabongo soka ye olimbisa eto olimeka chose à pembe na yo sala amitié? Oui, pourquoi pas non olimbisa mais non linga so amitié te non olimbisa vraiment. Mais non linga so amitié te. Merci grand barbier zaki poto solana yo par rapport pour ko yaka victime à makambo vraiment tant on dekona moi ça ko victime et singa funa luka moko pa ko yaka victime à makambo yo bato ba publier ka bato ka tete so publier mutu ako faisant au fin du monde tida ya Gladys et koleka nango malgré tikalaka bato ba kondo sanga oni mais ba au publier mutu moi mu katanga zo ko le lo na Angela lo on so nzoto zo ko la nango ya po Angela na minute so MC oliaka ya secret mutu minute comme secret siko yo yeba ndenge nini voilà mikolo tozolo bagara fin cop oratano fin cop yo MC so liaki ya pembe MC so liaki ya mwindo boya ndundo liaki fin cop mikolo vraiment merci na boss nanga José Didi de Pumba to comme na biso na suka Angela conseil na Gladys conseil na maman Gladys pour esala ka ba maman passe comme on na ukanga maman no esa e chokaka e conseil no kopesa maman Gladys na bande kwa Gladys ba banzinga ba camarade ne mswa omona ya ba yepe alekisa ko bana ba. En tout cas, Gladys, tu es une sœur pour moi. Toza ba master. Non, yebisa yo ozala forte. Na yebi ke za likambo et ça la vraiment passé. Et puis mutu mususu soka za vraiment makasité, tu peux tomber malade, okokipe ko kimboka okokipe ko sa nini. Zala makasi. Parce que oza déjà une femme forte, ba yebisa ke longo la bilamba olongo le on se basi mususu olongo la to longo le on sali onyo so ba fallait ba o ba senga ki osalo salaki. Donc tokozonga lisusu wana te. Maman ya ndeko nanga Gladys. Papa à Gladys, ma soeur à Gladys, ma frère à Gladys. Ce sont des choses qui arrivent. Gladys, elle ne s'attendait pas qu'un jour, ça les bons. Et ça, elle a commis déjà.
eza bilo mo tetika la éternel hein Gladys ou maman eza lo mo etika la éternel te maman zala forte eza na nzela ozotambola bazola kisoke mama Gladys yewana maman ko changer na eloko te et ko longola eloko te ko bakisa pe eloko te donc c'est ça na prière na yebi ke ba mama na biso ya ba mama mingi lelo ba koma mingi ko kima epa nzambe mama sambela kaka mwana mwasi asali bongo akobota ka soki déjà bota musu yeba osale bonté ba osala mwana na mona pe batambusi so pe ba vidéo na yeso ya solo so ya lukuta soit disant c'est une lesbienne aussi bazo salé amour chez une fille et tout donc là je vais pas beaucoup en parler parce qu'on ne sait pas si c'est elle ou ce n'est pas elle donc voilà mère nanga parola Chengel motema Floride ça vraiment na kati à Londres faut que mère ba mère vraiment batika ramuna l'artiste était faut za la ba maman bo vraiment mère nanga parola Chengel motema Floride ça vraiment na kati à Londres wana maman mutakanga Londres oleka boye osala bo kende boye parola Chengel motema Floride ça vraiment na kobosa na te Angela bino pe basi bazolo bana bino mingi po ya suka vraiment na sisa bino pe basi bo ngola ta collection te soutien te ndeti boye omona te excité batu mususu yango comme bani bal bazo ya koluka bino mbango mona latino bien bo mona soutien na kati eza na moti yo boye pese okoseka en tout cas mona oyebi nini o Angela zali toyeba ninoka pona ba émission boete toyebani ça fait très longtemps oyebi ngande na bande kozala ezate pona balobi ujana ou bien nini nde na bandi ujana lelo tu sais bien que ngakuna yebi banda ujana kala yo mambo wa soutien kutu yo tolo ba misote mais lelo bato bakomi kosala lango mabe kolata ndeti ma copine Gladys tant balongola ki bilamba zaki sans sous-vêtements mais ngai nalata sous-vêtements soutien deux fois je le mets mais c'est pas tout le temps parce que Nabelara moté non pas moté mais comment est-ce qu'on dit non ngala bende la moté ngana zo bende la mibali te nazo lobano nazo bouger mais nazo sala forcément te ke pona yango bouger pona déranger na yebi ke ba mama poto mingi encore likama Gladys c'est komi boy ba yini biso ke biso to boto ba mibali no to boto la bino te to yebi nde mosala to yebi nde makambo muta Belgique aya po beta mutakine donc mutakina kanga mobile na donc voilà non ngana zo la tango peut déranger te ngana la tananga ka pona c'était ngana la tango peut déranger te na la tango te peut déranger te mais na linga kaka ezala ngo ka boye donc ça langa ka bien donc non boye ça la vraiment bien boye ça la vraiment bien donc ba do tala la tane soutien te benda pe moi cop yo benda ba tu web ce que benda j'ai tu peux non au cause à la boye pe benda ngo cop te benda et puis ngai makamba ba cop wana te babino mama montane ba to ba mabele minene na ba ba limbisanga ba to bazala kamba mamu minene ba benda ka cop mo papa balingande bongo amiki ba papa boyana abonga non na mona papa mo te benda cop msuba papa ba otalanga ba ko ya veranga benga non na mona te e bendelinga kopa ngano e bendelanga kopa en tout cas mot de la fin to kabwana biso ba dédicace na yo Angela Barbie babi moi so la kitoko vraiment so otali vraiment faut sentir moi si ndazala ka boy respect lo na sepela no pe respect au kabulana batulia na batu batebele ba yaka derrière vers yo basala ko mabe me yo tala ka bango to mona no mambo ya ka liboso ya mpenza mabo pambola yo ba dédicace. En tout cas, merci Nayo Mouna et merci na patron à site, monsieur Didi Dipumba. En tout cas, ba dédicace nanga naebi que batu basé belé mais na rope sambote na moi quelques batu kaka ba naebi batu oyo na robosa na ba silikelanga te po eza nango mutu na kanga ba kombo nyoso te. Un grand merci na yo Sarah Ramazani to solola kinaye na kati à Paris, moi c'est à Pembe, bisous à toi. Un grand merci aussi ba mbote belé na Nathan Machala en direct de quelque part, à Nesco Kama en direct de Paris, Samine Dombasi, Yaban Dombasi. Donc bras droit, balobi, Koutanana Samine Dombasi, au mona oya yo makambo. Nabosani, oh Zora Bouloir, nani suna bosani,
Merci aussi na vieux nanga tika nga te nyo sa komelaranga apesa nga ba conseil Jojo Ngonda Imene un grand mécène nakati actuellement un grand mécène actuellement nakati Abidjan. Grand prêtre Yewana Baobi Jojo Ngonda Imene. Un grand merci à toi aussi, Balobi docteur Jadi Leteta. Koutanana docteur, don de Dieu. Koutanana docteur, Osepela, Omona Maramnayo. Un grand merci aussi à tout le monde. Baonyo so balingaranga, baonyo so balandaranga, tangu na banda kalate na banda ba émission wa. Kalate bozala wana pona botala pe Barbie. Merci. Qu'est-ce que zana mobile bien pembenité kitoko ebaksa matende. Ah Mouna pour ça qui songi non ça Ramazan olinga tena lobati ça Ramazan pandongo tanga te tanga la kina kini la ya rythme mo bozala nango so za active ko tanga te pour ko rater mususu ko oko rater ko ka bongo parce que yena no se présenter te que non fiancé nga ou bien non mais photo yo za na kini. Ah Mouna, donc comme tu veux, Moussou Sazana Poto, Moussou Sazana Kin, Kanengo Lingi, Sami, Sami, je t'aime beaucoup. Naïbi que Sili Kelngame, je t'embrasse très fort. Naïbi que Kalatozo Kitanakin. Wana batuna ngai atala mwasi na poto na boinde ba yo betanga na boinde ba salanga mabebe wana ba vieux na nalina bosana eza vieux na ngama wana banda boka trop. Ça fait 3 jours à moi sinon tinelanga message que no yo ndenge nini ozosenga mbali nanga ba bilamba bani parce que mbali ne mo bisenga azo yakine na sengo na lingi na sengi ba besoin nanga oyebi oyebisanga nini bino nde tosali Gladys boyoka te bozela toya kogumba bino nga kunde na opeliso moto nde ayebisinga. En tout cas, grande sœur, maman nanga na lingaro mingi. Et puis mobali ozana wana vieux nangai. Wana vieux nanga to s'en est très bien. To s'en est très bien donc voilà quoi. Après vidéo to saka na ba ojana bangisa batu babi ya mo so atiki ba ojana boendeni asi bango mamba ba ojana yo vraiment to zane to saka ne vidéo mamba ba ojana ba muso ba tunanga Angela Barbie poupée mama ba ojana to saka ne vidéo et pas quoi victime ya mama ngo c'est le cas nango merci na bandi kono so balandi biso vraiment na 3W Congo France na robo sanate ba partenaire biso fe na biso Miss Impress alors gaz na robo sanate coordonne biso Bookson Bukasa BCBG na sima caméra malolo loriste ya Congoli ya mame milinze mamote ma tous pepele ya mbetolo famille batante mobimba ya Jo batante Botri batante Charlin batante vraiment na robo sanate Arlette Bonanzo ya ba Bonanzo vraiment Barbie yo ba tonton nanga vraiment Barbie yo ezate Barbie yo po na ndenga mabe moto bolukaka vraiment mama ba ojana bo déranganga yo vraiment eza ngote ba ojana bo kasara te o ala tara soutien te banso abulaka ke msusu to sali vidéo wana po benda je to msusu boye depuis kalata ne soutien te. On comprend. Si mutu moko boye kuta benganga après émission et bisanga que non alingi au salelanga biloko moko boye en téléphone benga bi non monsieur moi je me respecte. Je le pas fait na saliango pour incarner un rôle. Ni nango boye ko munatika ngaisa Ramazani la Chanel top modèle na kati à Paris ba gros bisous na yo moi c'est pembe. Bango balinga boye bakasi loka nini yango to lobi mikolo biso nyonso to lo baraka to telema na biso to telema po mona grand Barbie vraiment nandolo ba BCBG mikolo fin cop tango dara ona simba bolobi simba ki lisusu voilà ziko ba bila simba te o ba to abi asimbi lisusu to meka ko simba botane to simbi na boucle Congo France Bisona bango na bango ekara molai France.com site ya solo masolo danger masolo kitoko Congo France.com